kanga data lelo ba tout mo kilomba azola nango ngo ongana to kutana pour ko peso to occasion na tanga même comme na oza très faible ya ngwana tanga ba comme oza très mal éduqué ce ba éduqué qui na famille na bino etalio biso ba msu ba éduqué biso ya on to respecter ba donc to considérer mutu nyos ata to ana problème na mutu to pese respect na. Donc, nous, on s'est pamba. Donc, il y a un petit peu ça qui est, alors, les babilors, moi, n'importe quoi, belé. Et là, la soupe en ayo, continue à la master na ote, tout ça, camarade, ou approcher à ou soit conseil na pesa, ou il fait la pesa. Donc, sakanatel, donc, Erwanel, quoi, on va gagner, na monaka, la Karine Mokondi, y en a pas, nous t'a sérieux, tout ça, il faut pena, tout ça, là, pour ça, la marambo. Oh. Yo, nga, si na yamba, yo. Combien il faut yamba, nga? Yamba, pourquoi? Vous avez bête, là, bâton, bah, la narabino, là, bah, tiol. Ça veut dire que vraiment la mouvement tant de lobby va finir faire les loyers à bannir pour embrier bango à changer pe bango va landier pe lisusu et tout ça là ma fan on ma fan ba kizengi vraiment na mona terre et puis va côté ça tribalisme la kata ba makam na bino wala bon on s'en va kimboka biso ba kimboka te biso ba na mobutu te ma tribalisme te hein toi bi tribalisme te toi bi mu Congo mu ngala mu Swahili tout qui tribalisme était. Tout le monde a la mentalité à la villageois, c'est-à-dire que a un esprit de tribalisme. Alors que ça va devenir nenga ya ki moka kanga ba tune moka ba ya ba moka te ya ba tribaliste wana ba kanga ba landa rai. Hein? Biso ba landa biso ke na landa ba tuta. Ya mbala suka. Yo quel que soit le temps qu'il soit, ce qui doit 10, ce qui 5 ans, ce qui nin, le baga que Astre et puis ça saute en sous direction sous tira le coup d'anati. Mais sinon, au lapa, maman ou en finga douana, au lapa mgolo, on a un coup d'anaï. So da mal éduqué, éducation na yo, et da problème na la famille na. Biso ya ofinga bat na nini ta? Ofinga rabasi, ofinga rabanani. Hein? Ba lora tendance au style ça va na ofinga. Ofinga n'importe qui. Moi soit moi mobile mo aswa na basi. Est-ce que c'est normal? Moi mobile aswa na moi, est-ce que c'est normal? À Canada, au Fana, à la Rofinga, à la bêtise, à insanité, tout le temps qu'on a insanité dans mon oreille, à moi, on est battu sur un étier. Ils ont un étier, toi, la game n'a yoté. Oh, ils ont respectable sur le Nord, là, respectable par rapport à autre salle. Et puis, bah, y a respecter biso. Ils ont respectable bisoté, pour l'année, là, tu es ko flatter, tout ça, là, boya, boanga libanga, et tout ça. Biso tout le monde aussi la nebongote et la respect pour la biso au peut on pour avant va considérer biso ko fait de boire nga libanga liboso boire est-ce que na kina ko c'est ko fait de boire libanga mais bien okina Hollande ba tout au senga ba boire libanga au tina na ba tout ba c'est la nouvelle commission faire la respecter biso biso dédicace que tu es surpris est-ce que tu senga bien. Et par rapport à respect au PC là, dans le boulot, à l'ingib sur la ligne solo à Saïpsonini. Hein? Et là, peut-être que yo mouvement, il écoute au faux filet dans ma mango, aux alakité, à babane, ma maman, aux alakité, au yabo et tout ça, vous t'as dans la maman, sous ces zangati, na soini, après, au côté de la maman, on nous bimi, au sein de la leçon de morale, yo. Oh. N'importe quoi. Vous avez un courage, hein? Vous avez un courage. Très mal éduqué, sale, non, voilà, même pas la nini, tout ça. À fin à rabat. À fin à rabat, on a des camarades nés,
permettre pas aux comment mutu azo insulter. On dirait ba camarade, on dirait ba nini. Oh. Lukala ba solution makamne belé faut au bon sabuna. Ngana yeb makamne belé yo mom to betela. Est-ce que mona na sina une fois le makamno a. Na ba situation no nyo sozala ngo. Na ba galère no sozala passer. Au mona ata une fois le makamno a. Au finga biso deko finga biso ça to tanga makamno a. Même comme mono est-ce que yo rango même la chaîne là so a. Même air nazo lo babou. Aussi au mona na tangi même comme mono a. Sans esprit mort. Eh. Ouais, sans esprit, hein? Sans esprit, sans esprit, sans esprit. Yuma pa moi banga rabato ba fali ado lenga ina ko longo l'émission. Après ya bima ki yanke de ba moi ba nombre ne ba tribaliste ba landa ke wana o ba kenda na nenga ki ba Congo tout ça. Hein? N'importe quoi. Ya mbala na suka. Ya mbala na suka. Eh. Yo si tu to longola ba ga to lo ba yo est-ce que yo oza ku muto lo ba est-ce que yo go finga ma bat même aux alarales na nenga normal o finga bat sur quel plan o finga bat des choses en derrière musenzi on a sa manière mal éduqué hein papa mukolo mais asa oza na bana on dirait moi qui zengi moi mutu mo ya voilà au mouvement maïele ezate na mutu hein papa mukolo sans éducation n'habite éducation ni opesa bana afinga rabo moi c'est na côté bana bazana après aya ko ezanga on ezana à partir de lo azanga ma na kokoma na longola nini na kokota ba biloko ya ba Karine Mokonzi ya ba nini tout ça na kobanda mana kosala ba balinga rango. Yo somo na biso to sali ba biloko neti ba Karine Mokonzi. Pona batala biso. To yamba Karine Mokonzi to yamba ela neni. Na ninga normal. Est-ce que moi biso to sala makam na ba to ko finga abat. Mais yo koma ki okota, okoma ko sala neti ba Karine Mokonzi. Ozo ape ko yebisa ngango. On est là, il faut na sala nini tout ça. A changer malamoko, a bosani o crédibilité bosani. A komi ko ça va bloquer il y a ba terre à terre. Faut na faire ça place soir. Ero bandai ba makamno na pekisa ko ngo kutu. Na crédibilité na tout ça na. Moi crédibilité kenda. Ta muto. Ta kolingate to bana ko loba na ninga solo. Po to loba te. To tira ba filtre belé. To tira ba hein? Ba garde fou ba nin tout ça. Mais la seule chose to kutana na ote un jour. Nous to kutana yo. Kolana, je pense que Dieu me voit au comprendre. Donc quand ça va maman na ngam et au lap. Donc s'il vous plaît la batu nyonso o ba ela ngaba connerie mutu ana ngana na temps na été. Boya ko betela ngama solo na été, na temps na été, la tala été, la landa mamne té na yebi ku mamne té. Ata le lo lobi ke 1 + 1 = 30 est allié. Donc ouais ça va me été. Ngana ngane loko mom ko na kuta na ye. Ndem ko na a comprendre. Oh, moi pourtant on est là. Eh. Yema wala ko dava complexe ki musenzi ne ya nini tout ça. So do lo ba moi yebi yo alors ko ça va makambe belé a diaboliser biso na forme nyoso to ki pareti akena ko c'est la biso o alobaki faire kabakate alobaki boye mais no kino na mona mutaboeta alors ko ça va to ki para fututé alobaka biloko belé ba ko yebisa biso to ki parate lo ba etalié aloba afinga biso na game nete to ko répondre ete ya to tanga ote to tangote to na tana ote. Et tout ça, aux arabes, na zoé bisao, pour oyeba, mon kilomba, pe eyeba.
mukonga na kutana na yo okomona ngai okomprendre ngai na kotalo na ninga likolo omona donc zala très belle inspiration na yo biso za makambo na biso tokalikilaka mutu te toyaka kosala makambo na biso ba inspiration na biso astre toyaka tolobi donc ba jalousie ka so omoni ka mutu asali likamwa besimbi jalousie olobi no changement ba astre sali pe changement eza makambo nzambe eza makambo nzambe oh bato mosusu nzambe asala bango prophète bato mosusu nzambe asala bango mpe prophète so alobi likambo ekokisama eza makambo ya grâce oyoka kieto yo mutu mwana mobali kieto makasi boye ata bato ya bakote kuna bazala bakieto makasi ya yo ekomi na excès olingi mutu yo bino babomolo donc boza ma bajean donc bino na babomolo baba na 4 coin mire na yo mwa obandilo baloba na bato nzambe asala bato mosusu na matière ya bomolo nzambe asala bato mosusu na matière ya bomolo omona bapapa bomolo bazali bamama bomolo bazali mpo basala bango na matière moko basala bango na matière moko donc matière ya insulte matière ya insulte donc bazalaka mpona kodénigre bato mpona kofinga simplement nzambe asala bango na matière ya bomolo eke omonake mutu mosusu aza papa bomolo mosusu mama bomolo donc kofinga bazala nako na kofinga mpo ngai mutu oyo nakipaka ye te natalaka eloko ne te nakoyeba mpa likambo ndenge etalinga te mpo naa na temps na ye te donc sikoyo babomolo baza ebele na communauté c'est dommage, c'est triste. Owana âge moko owana bato na âge moko otala mako ba oyo Timusenza boye eza est-ce que c'est normal? C'est-à-dire que même yemoko ezaka nini, eza biamba, eza nini, amelaka nini. Tu omona ba petit na biso moko boye oyo ba bakini bazo finga bato mususu po omona ke donc ba mono inutile. Baso mono inutile. Donc insulte ezali arme ba faible. Makambu oyo fali ipupa, autrement dit. Avant de minimiser tout le monde. Tam en faire à ça là. Pour na mokili, il faut toujours na respect à batu. Même ceux qui moutent adversaire na yo, même ceux qui moutent aza moutou bon ozala mbongo ko lekaye, même ceux qui ozali ceux qui ni, il faut na respect. Respect à moutou. Mais au moment poto loko esangisa batu mutu mususu autaki soki na makamne soki wapi soki bakanga epe ndoki na famille baya basangana kana na internet bakoma na osa makambo kofinga batu ko dénigrer batu mais otala makambo uta mususu yebi sur ye ero o ba so belo makambo wana eza bien te na éducation na so siko toloba ngote o ta mususu otala ba na kanisa ba papa o ba officier supérieur na kanisa ba mama o ba kolisa biso donc otala o ba oh c'est pas la peine parce que à la niveau na hotel c'est que mutu mo poto pc grâce à ye awa na poto makambu ta na ye biso ta musu otala o yo ke na ma o conseiller o côtier kutu po akoma place à komi wana. Oya, on vous a yamba plusieurs fois. Hein? A plusieurs fois. Pour tirer un coup de main, un coup de pouce. Pour tant sous bagola, va tomber qui, et tout ça. Alors, lela. Mais, alors, à cause de l'homme, 1000 makambu. Pour dénigrer, alors, jouer, parce qu'on a dit que, yo, le bâti. On a dit que, yo, répondre à été.
ayebi ke oza nini me nayebisaka mutu moko boye epuis naoloba ngo mokolo oyo nakokutana nao naobeta o naobeta oyo ya solo mokili momo ezolanda atezwi 5 ans atezwi 10 ans mokolo omona ngai il faut ozala très très près oyo mokili momo ezolanda pour la première fois je dis ça nayebisaka ngo na coulisse me nayebisa ngo sikobo mokolo oyo okokutana na nga oyebi bato mosusu motala yuma moko donc pere mona namona te combien po balongolisi meme bémission otala oyo bate oyo obangani zala calme tout ça mleloko ma moto makasi oyo dernier de yuma dernier de yuma bola na bagrimance ba 4 quoi mieux devant caméra eh 4 quoi mieux devant caméra bato babima bayanke biso baya ba basoda na ndenge moko boye oyo moi donc suka na yuma grand peureux mais akoba loko azwa babruti na ye moko boye oyo balandaka ye bayaka na nsima akosakosa bango na baba ayebi mpe ndenge amanipulaka bango lelo akofinga fere soki afingi nani lobi akoya abaneli ale azwi bango so na mouvement ale bango mpe so neti bambisi bakie mbangu bakomi su kolanda ye donc ayebi nde asakanaka na bango mais yo nkonga na kokutana na yo ezwa ntango nyonso ekozwa mokolo yo omonaka devant yo ofingaki mama na nga ofingaki mama na nga mokolo yo okomona nga devant yo so mokolo wana eza mokolo ya liboso oyo okocomprendre vraiment babétise nosala na 4 kwa miko wana mokolo wana nakotia nyonso nje nakozwa vraiment nanu babonne éducation nano nakotiango à part nakozwa babonne éducation nyonso nakotiango na à part mokolo ondima ma prison donc nombre d'années oyo nyonso ekozwa yo ndenge ozala na yeba yango mokolo tokutana na yo nayebisaka yango na privé okolapa donc babétise nyonso oyo osalaka wana biso nyonso toyebi osala yango bakivoyu oyo ozalaka nango tokoyebi osala mais eza éducation de base nde permetaka biso te na respect bato bakolanda biso respect bato bakolanda biso mais omoni oyo message oyo eza mokili mombe oki yango moto ana États-Unis oki yango yebaki eza likambo na osala baje te yo vraiment so omoni nga yebaki oa en danger quelle que soit circonstance et okolapa po bato bayuma bakoma na bango kobima bayanke mo grand pere moko pamba kobanga bakobetanga bakosala boye aya lideba caméra akomofinga bato ondie bato bacamarade na ye ondie bato bayebani na ye mutu moko boyebani na ye te ye moko kuta approche nanu aye avec approche na tout ça opesi pe considération ye moko alobaki wana omonanga mwana njili omonanga mosenzi yo mo mutu wana oloba ngo ngata papa yo na olapi so mokolo akutana nao olapa epuis mokolo wana je pense que osala lisusu bato makambo wana te osala lisusu bato makambo wana te omona donc yana ngo kutu ewa bamingi te kosala makambo nyonso kosaka finga ndenge ofingaka mais biso on te calcule pas
oza donc eloko te mpona biso totalaka yo te neti nga donc nakotala yo te nakozwa même pas temps na nga yango nakoyebisa bato nyonso oyo bayelaka ngai bamakambu oyo kuna bafingi oyo basali boye boyelanga ngo te je m'en fous complètement s'il vous plaît boyelaka bisongo ata est-ce que banda kofinga biso depuis quand bokonte banombre d'année bokonte banombre d'année oyo babanda kofinga biso bafingaka biso mutu momba azalaka na matière te azalaka biloko bato basali ye akoyaka kosaccroche wana mpo banda kodénigre kokritike kreye biloko na yo sans inspiration omonaka so azwi titre ya bato combien d'inspiration napesa yo combien de nini yo kasi po biso tolobaka te so nalongola ma bagarde fu nyonso nalofungola monoko yo kasi makambo o ngai nakokoloba sur yo okokango okokango ta so nalongola bagarde fu nalongola bafiltre nanoloba makambo tu oh kala tu mosusu omona mutu moko sans inspiration sans manière donc kimusenzi moko depuis donc nayebi te ya éducation moko donc raté akata éducation omona moko akofingaka bato na bainternet aza na kofinga na basi kofinga na basi donc ayoka même pas soni na mwasi ne kuna je me plains parce que nayebi mwasi na banda ozala toujours na côté na ye etonda osolola donc il faut ozalaka genre moko ya bato mpo accepter biloko ya bongo genre moko ya bongo mpo accepter biloko ya bongo po so mwasi moko oyo aza na bamanière je pense pas okoki koaccepter genre ya moto ya bongo wana dégueulasse c'est-à-dire que mutu moko apparence na dégueulasse mais aza na kofingaka bato kosala makambo na biso bainspiration na biso astre toyoka tolobi donc bajalousie kaka soki omoni kaka moto asali likambo moko besimbi jalousie olobi no changement baastre esali mpe changement eza makambo ya nzambe eza makambo ya nzambe o bato mosusu nzambe asala bango prophète bato mosusu nzambe asala bango mpe prophète so alobi likambo ekokisama eza makambo ya grâce oyoka keto yo mutu mwana mobali keto makasi boye ata bato ya bakote kuna bazala maketo makasi ya yo ekomi na excès olingi mutu yo bino babomolo donc boza ma bagenre donc bino na babomolo bagenre moko bafabrika bino na matière moko mal éduqué impoli nyonso esangana très mal éduqué afingaka basi afingaka na bana basi ayoka même pas soni yo est ce que yo moko ofingaka bano ozala na ndenge mozoko ofingaka sur tous les plans ofingaka mutu na nini sur tous les plans ofingaka mutu na nini oza na éducation te oza na manière te oza na eloko te oza même pas beau oza donc vilain ya kosakana te ofingaka mutu na eloko oyo okosa bato oyo ya batribaliste oyo bakangama nango mpona batribaliste oyo bazalaka nayo oyo okosaka bango wana oyo bakangama nango mpona kitribalisme mpona kitribalisme nango bakangama nango balandaka atofingi mfere yango omona bango neti okoma omona bango neti banini na bakizengi na so finga après quelque temps après ye tout ça bakizengi ngo pe bazongi lisusu kwa ba tribaliste balandaka yo wana to ba tribaliste biso ba congolais to ba tribaliste ta ela mbala suka na lolo bala ochaba filtre na ochaba banini keba ela mbala suka. Donc, s'il vous plaît, boye la ngal sou makambo kizengi wana te mpo na besoin na yoka ngo te natalaka te nalandaka te makambo nde nayebi yango te donc soki boyoki likambo bosuka ngo na ye kuna ata fingi etalinga te na besoin koyoka makambo nafingika te esuka kuna esuka kaka place eosuka kuna na besoin koyoka makambo ne te donc parce que biso tokoma babrital bavoyou
Et ça, l'éducation peut permettre ça. Et ça, respect, la nation peut permettre ça. Mais ça doit appliquer le comportement. Toi, on va belé. Yo va belé na yo mom to beta maramno belé. Est-ce qu'on a une fois là au solango. Na la temps na ota. Afinga ça dénigrer ba boulot na biso. Et oyambe nga la mission na yo mto na kumta te vanini tout ça. Ba vidéo ezalite. Hein? Yo sommes là na ba diko dénigrer on a ba diko critiquer. Pour la ça na ngoni. On a dit, on a créé qui rivalité, on a créé. Ouais, Raji, il fait fali. Oh, papa. On a attendre. On a coaché, on a bébé. Oh. C'est quoi ça? Kamuto. Document, donc, on a un terme à ben à basali le roté. Parce que ça, on a tranquillement. On a dit, bah, fali. Bah, m'gin terme à bezangatina. C'est-à-dire qu'on lui, on a un tassa à l'igamlete. Il faut qu'on détruire, on dénigrer. Donc, on va dans la on va dans la tu sais, l'eau comme t'aimes, baby. Quieto na quieto. Yo, wakanga ndoki te na village. Oh. Et puis, comportement, là, on a rosa normal, to rosa ndoki te, hein. Le comportement noir. Pour mouta normal. A rosa ale tuote. Soit rosa ndoki, rosa ndoki te. Yo, il faut la opumbara na butu. Oh, comment on va monter à ma bon? Ça le côté. En plus, on va dans la normal, vous allez bien. Car tout d'un coup, le comportement va bien contre Bango. Donc, au ligne. Oh, il faut avoir pour la boutou. Il va avoir sur les tailleurs, sur les nani. Après, il y a un côté de l'embrayement là. Nous sommes ramenés, ça m'a ramené tranquillement. Nada besoin là. Est-ce que bah retour dans les gars? Au moins on a sauté au vent à toutes ces missions, tout ça allusion là. Tout ça on peut état libre sur l'année. Maram no état libre sur ça. Toi la game morota. Toi la game na yote. Oza na game la bisote. Yoza oza musenzo oza nakata salite à poto. État libre na maram na yo. Oh. Toi oza na qualité morota makam. Poto za éducation morota. Yo mo polo ba ki na okota na la salité wana yo mo ndo ko esanga okota na salité wana o ba no sala leti bango ko ba tia o kabatala yo ndo esanga et ça va choix na yo et ça va choix na yo pourquoi donc ce que so sali choix na o sali banzela tika ba ki para ku du yote ba calculer yote donc attaque une minute na mutuku to le garate mais yo zala na gaga ko na gaga so mutasa likamne oye gaga alobi likamne yo ka niveau oya landela likamne biso landela likamne ba faire to landela likamne fali alobi boy to landela likamne wata alobi boy do ya landela ote lo bata ke lo leleki paradis so ki lo leleki enfer etali yo oh to landaka yo te to zara una tana yo te to kotala yo pe te to yo ka te biso to commenter faire to commenter fali to commenter kofi bato okuta ba game alikolo ke biso to komantaka bango te kaka yo nde tokenwa to na posa na ota ya masuka mais yo tokutanaka un jour au comprendre tu m'as pas pamba un sans esprit mo boye wa bangaka lokola mwasi comme il faut ba fali ba ndeko ba tia ba pression do lela le banga lokola se mo amuke alors ya be devant bato ba tribaliste ne o ba tondela ka allez, on dit qu'on manque de respect. Là, maman, mikolo, ma ba Hollande, ba mon abe normal. Mutuwa ya do finga batu, ale bino bo vanya bo beta maboko bo seka. Donc il faut la rabo za teka na ba qualité moko, ba genre matière o ba sala ba on a ba bomolo. Donc ba sala bino nzambe matière utiliser na ba bomolo. Ba papa bomolo na ba maman bomolo. Hein? En tout cas, to respirer moi mouke. Désolé, parce qu'il fallait quand même qu'on recadre moi Zentoin là. Pour à mon année, le roi va qui baguette. À mon un peu, on dirait, ou bien sur une nini, pour y aller à Ozaman Batalito, il me coûte. Donc, Batalito, il a les nets, on est au Pumwe. Donc, voilà, bon, excusez.